Vraiment, ils ont ça la passe. Comment on a. Et ça, et dans les mamans d'avoir DGI, n'a mon balai mamie quand on est pas hôtel mais là décision ya mokonzi ya mboka. D'accord aussi Miguel Senga pour la biso ba travailleur. Jusqu'à présent, ben dia ba travailleur ba employeur ne sont respecter bisoté. De ça qui grave à 3 jours tout le monde qui va contribuer qui va signer qui va protocole d'accord, mais jusqu'à présent ba respecter té. Yango wana to bimi na kanda lisusu pour la revendiquer ka to na biso. Voilà, bosomo na bilili mukolo lelo bosomo na penza ke batu pensa ba tekte ba meso za kokanga bosomo na kaka ba meso za kokanga pensa makala ba nsila Ikambo ezali awa ezali kambo ya sikate ya kalapete posito lobato lemba. C'est que la fois passée tout le bas qui makambo bilili pe yaki ba monaki ba konzi ba yoka ki même yemoko fati président Sikazali ayebi yango ba trouver des solutions ba mesusu bandimaki mais likambo komi awa il faut konzi ba yeba ba tuna nanu mobali ya mami kankonde capitaine wana na mama ida ya DGI dali mama ida ya DGI na mobali ya mami kankonde aza soda capitaine le pesa mon trésor public ye alia kambongo ya ba chinois batekaka na kombo na kwa biloko na ye mais là yete za ba chinois en plus ba taxe à l'état ye na mobali na ya za soda nde azozwa olandinga na mama ida ya DGI siko mbali ya mami kankonde yena yebisi ba chinois bafuta kaka mo bafuta ya kala wana bakangisa bambongo bapesa banini ba chef na biso ya mboka oyo pesa ba chef ezame ya kofuta biso ezate po bango balera na bakonzinzela moko problème donc ezo pesa pina ba travailler kanda nde yango wana mokonzi mboka azopekisa corruption il faut sila tango bazo sangisa bambongo bazo pesa ka bakonzi na biso bazo bambongo wana bavandeli yango siko ba travailler côté bazo travailler bazo souffrir. Pour les locaux ici là, il faut kaka ba Indiens, ba Libanais, ba Chinois, ba respecter Simid. Problème à sous-traitance et kufa, et que ça la bien makasi. Bazo to saté, mi beko Congo bazo to saté. Et loko peso sala ke biloko est traîné et ça l'état na biso. Jour penza que l'état na biso ko kwesa mi beko na e en faire loko yo. Ba inde ba ko respecter ngona minute. Tellement que ba inde ba lesa ka bango. Vous comprenez?
bazo lesaka bango chaque jour bambongo po bakitisaka problème ya nini ya bato bafutama bien te nde yango wana bazovandaka ntina minute oyo bafuta bato bien te. Donc message nyonso ekozala nini ya mokuse pena epa chef de l'État ainsi que baautorité nyonso? Message na biso eza boye omoni cabinet mobimba wana ya présidence wana il faut bazala na bomoko. Et ça te que bamusuba balobi boye bamusuba ki na basansi musuba eza bien te. Bato musuba bazo travailler bien te. Message na ngeza bo ba travailler bien te. Il faut ba longola bango. Corruption na niveau ya likolo makasi ya. Corruption za likolo ya ko sakana te. Donc moi ba mindele oyo. So basangisi ka mbongo. Ba ke pesa mokonzi moko boye. Aye ko calmer bato. Ah bo vanda kaka bo travailler nanu ba ko respecter. Ba ko respecter quand mboka nini oyo ezanga ka mibeko. Les gens qui sont revendiqués à ça, ils sont likolo, mais ils sont respectés. D'accord, merci beaucoup. Ok, bon, vous êtes là en train de voir en image l'un des manifestants qui est arrêté par, n'est-ce pas, le policier. C'est ainsi que la population est en train de s'enflammer ici parce qu'il y a un travailleur arrêté illégalement, tout simplement parce qu'il est en train de revendiquer ce qui sont, n'est-ce pas, ses droits. Alors nous allons continuer pour interviewer d'autres personnes. Ce tout le monde va revendiquer pour na masolo etali mambambongo ezama sécurité bandimaki basinyaki ndenge Vital Kamerhe apese bango consigne wana ya makambango na biso pe ba maître to koti likambango na sens momboke ba oyo bazalaka na bango na kati kuna bakoki okokisa makambo na bango te po ba pesa bango mbongo ndenge sengaka ba pesite yango wana to moni biso to yaki bulo. Tout le monde bandeko bazo revendiquer biso pe to koti yango pona biso pe batela likambo na biso ya ba maître ne to sala musala bo. Siko bango makambo basola kina Kamerhe ba signer ki ba respecter te ezaki vraiment nini ba matisa salaire to ba diminuer ba heure à travail ezaki nini ezalaki na nyonso wana balobaki ke makambo heure ya temps ya musala samedi ba kangaka 13h dimanche boulot ezalaka te a expliquer bango lisusu ezalaki ke makambo ba heure supplémentaire bango ba comment kozwa ba congolais neti ba bambona bango heure supplémentaire à 500 francs na 1 heure du temps. Yango wana nde bapese bango consigne ya makambo wana nande bayebisaki bango lisusu makambo SMIC nde yango wana nde babeta c'était na bato sous-traitance biso to sa musala makasi mais sous-traitance pe nande ezo bénéficier koleka biso po sous-traitance a mukeme akomi munene na 3 mois. Biso siko to sa musala ngo po makambo za kitoko tozokonda atande ba mettre ba diminuer ba yaki bote tozo tomboka pona makambo etali mbongo nde bakokisa posa o mukonza mboka ute koleka yenda salaire na bango masolo ya ndenge biso siko to ana fachi yenda ofungola biso je makambo ekoma kitoko pe biso betobala tola ta ba alliance au moins ba congolais vraiment donc baya ma congolais so ils ont réclamé droit na ye et comme neti ba comment ko taquer na ndenge mo boye problème ezali ka ya ko négocier na baninga pe bazana ba foyer na bango bazana ba charge ozo on baza pe ba responsable tant ozo futa mbongo moko boye hein ezo sengate ke akoka ko supporter charge na monter ko za ma énervé donc problème ça na kaka bazo revendiquer pona makambo ya salaire na bango aider pona sous-traitance. Comment possible moi ça batoyer aye koluka musala to garçon batoyer koluka musala donc il faut pas bana kolukela ye ba liaka ba 10% so bandenge nini et on monde balobi que non ba meka ko bongisa ozo mo ba meka ko bongisa muke wana po biso bena to bato apé to ba jeune moko to na bien éduqué to ko linga te ba biloko boye sala matala 11h yango ebeti lobi ndenge moko lelo pe ndenge moko mais chef ya ba travailleur Michel Ayaki ayebisaki bango alobi que non bokende bo travailler total à les 5 so les 5 ba respecter comme ça ce ko ba koyeba ndeni nini ya ko pesa date o ba ko sala grève mais tellement que mukanda na déjà qui signé pour ba sala ki na marche liboso grève liboso ba kena ti na palais de la nation ba kena kuna so nini ba solena Vital Kamerhe apesa bango mukanda ba signaki donc yango moni que non batalité so ki ba bi ba c'est la lisusu non moni ba omona ba oneti ba zoba neti ba omoni la bango yango moni que non ba telemi donc partout dans des aux abwe commerce wapi tout
ti côté tout donc qui circulation exacte donc ça passe makasi vraiment passe makasi. Mais ce qu'on a ba pénaliser ville boy, ça grève ça pour combien de temps ou soit bazo kende na ngoti solution vous allez trouver. C'est ça le problème tozo tout na moni eza grève té. Ezaka que non ba india ba respecter oyo bango ba yokana ki na bango té c'est le ba corps. Yango siko ba revendiquer na ndenge na bango donc eza grève té et le siko zo pesa bat musu. Mais le problème eza nini? Bapesa kaka solution. Est-ce que bako bakisa to bako bakisa te ou bien ba o ba ko bakisa ba travailler ba ba ko bakisa te ba zamo ba petit comme ça ba kangi ke ba souffrir ba congolais. Vous comprenez? Taja suka mana ko pesa vraiment au moni que gouverner na biso André Kimbuta yango que to respectage mingi to ebi que gouvernement sortant aza de gouvernement déjà za sortant mais to ebité to on a besoin payer au moni e belèvement ya batu ba traîner makamuna bango e freiner likolo kaka ya makambu oyo ba mutu ba yebaki kutu teke grève kozala mais epesi mama ba shit na makambu ebele. Vous comprenez? Ba meka vraiment ko zwa moi solution na moi ces journaux lelo na lobby hein ba libérer vraiment ba congolais ba travailler. Aya problème na biso ba congolais zato za indépendante. Ngana lingina yeba Lumumba kufaki pona nini? Ba yebsaki biso tango tozokola ke Lumumba kufaki po azwa indépendance ya Congo. Alors indépendance ngo te mona katina nango te. Génération mikolo te moni ke toza indépendante parce que mupaya azonyo kolanga na ndaku nanga. C'est-à-dire chez moi je ne suis pas indépendant. Alors toyokana ce qui est indépendance na biso ebomana na maboko ba konzi biso peuple to tiaka ba konzi to bundana ba konzi wana tozwa indépendance wana ezongela biso peuple parce que toko souffrir boyité na mboka na biso biso eza parce que bazo respecter ba norme ya musala te na mboka na biso bango balingi bazwa awa bakende ko investir pa na bango mais or ke ngai o nazozwa awa na ko investir na mboka na kotangisa bana ba ko servir mboka mais siko bango bazo nyokolanga po bana nga batanga te mboka oyo lobby banani bako gouverner yango banani bako za na place na biso pendant que biso tozo souffrir bazo bloquer biso c'est-à-dire nous ne sommes pas indépendants alors to monique to yokana to sala rébellion ce qui nini poto boto la indépendance na biso na maboko ba oyo ba bombi yango maintenant peuple congolais comme indépendant boy ça ne se fait pas nulle part au monde hein nulle part au monde mbongo bazo futa biso monnaie de singe ba konjoyo bazo boya ba futa batu salaire oyo ce qui bango bazaka na place na biso yezo lobi bolingo ya bien o micha na place ya muninga kamwa perdiem oyo na benga ngo perdiem ce qui eza pa na bango ba konzi est-ce que ba kondima ata député moko ba lobi ba futa ka 40 000 francs to 80 000 francs na mois est-ce que akosala musala na ye ben pona nini biso bango bazozo ba million biso tozwa passe po bana na bango bazongelaka biso mwana mobola ko gouverner mboko te acte moko oyeko yokisa sur noki ce sont les actes que nous venons de poser maintenant parce que muto akufa matoyi peut-être soko betie mbata ko yeba ko yo muto ko lakisa ye chambre ko lala jamais mupaya ko yebisa yo ke chambre ngana ko lala oyo yo lala ça ne se fait nulle part au monde. Hein? Ils vont nous imposer leurs lois pendant que nous sommes chez nous. Mukolo toko kena Inde. Biso to imposer loi ya Congo na Inde. Bagondima te. Biso pe biloko wana toko ndima yango te. Gouvernement et lobby bato sa SMIC. Qu'est-ce qu'il y a de grave là? SMIC yango eza ya combien de $1000 oyo bango bazo bank. Hein? Bazo banga quoi? Nous sommes chez nous. Bango bayena ndako na biso ne toko lakisa bango esika bango bakoko lala. Biso ne toko lakisa bango ba toilette biloko nyos. Bango siko ba komo lakisa biso peut-être azui chambre na ngai. Na kondima te. Hein mon frère, kondiwana peuple nde achaka bango. Siko bazo benga peuple akena révolte. De kambute ba révolte bandi lelote. Biso to kota banchik molela révolta pona bolama mboko yo. Chombe a révolta pona bolama mboko yo. Bango bazo inciter biso na révolte. Pona droit na biso, tomoni ba gilet jaune. Ata mukimoko amoni bango mabete bazo revendiquer ba droit na bango. Biso pe tozo revendiquer ba droit na biso en tant que peuple congolais. Mais ba konji lokola baza corrompu. Les kambute biso na bango. Ndiko litango lelote depuis gouvernement outé koleka. Pe to outa su ko sala marche la fois passée na mois passé mois de mars. Tout ça to outa ko gréver les 11, les 12, les 13. Notre lutte, c'est ça que non, il faut que Indien a respecté tout et assimé. Mais jusqu'à présent, marche nabiso to outé ko ça la fois passée et aboutir nelo comment voter. Mais or, tout dans la Mikanda, il a bien signé par le chef de l'État, par
par le premier ministre pe eutaki na gouverneur ya ville Kinshasa. Tozalaki na conférence ba invitaki biso to solo la ki pe ba aplikaki yango que non ndeza boye faut futa manato ya simique. Et là qui na mois de janvier, mais mois de janvier to leki, il a fallu ba futa biso mois de février et leki mais jusqu'à présent aux autres dans tout le monde et le ça la matin on moni to gréver les sous. Ba chef il y a la police na biso baza derrière bendien bazo corrompre bendien pour bendien ba corrompre bango pour biso to yo sala musala bo ba ebisa biso ka non to se calmer mais on tozo zo résultat mon côté mais tandis que to dans ba dossier et ba dossier est bien signé par le chef de l'État. Biso souci na biso que Indien a respecté to ya simique. Ceux qui a respecté to ya simique, biso pe to zongela musala. Ceux qui ba respecté te biso pe to ko gréver jusqu'à ce que monsieur son excellence Félix Tshisekedi yemoko fo aya ko retrouver biso ana bokasa. Notre détermination na biso est ferme. Tolobi ata un mois to regrever parce que les qui trop, donc on a maltraité dans notre pays, donc on a vivre le corps congolais, mais on a vraiment exploité dans notre pays. Osomo na bino moko lolenge ba meso pena esa ko kangama bazote kate osomo na bino moko ba meso presque ba libane ezote kamate osomo na ba nsusu baso déclarer makamba lobaki bakokisi te ya une population pena asiliki makasi bino bosomo na presque ba meso ba libanais ba chinois était kamité na mukolo malelo ya moto kiti si le terrain sous lokola to saki la fois passée ya ko laksa bino bilili bolanda pensa. Bonjour de vous. Oui, to ko ba kombo nani? Comment là monsieur Patrick? Bon, monsieur Patrick Tokutibino awa donc kanda moyen te ba maison ko kanga ville pénalisée deuxième jour yango je pense problème en ezani niveau. Pour moi boy. Na se pela mamna lo ba katango te. Ba Congolais ba revendiquer droit na bango. Na mboka au gouvernement zali. Il y a un protocole d'accord signé na gouvernement congolais na ba syndicat na ba ministère du travail. Ba lobi ba futa ba Congolais ba travail congolais tout en général na to ya SMIG au l'état tiers. Ba signer protocole d'accord. Mais arrivé sur le terrain application zali te. Ndengo moni ba to sanini ba to misu na nzela parce que na trois parties on va signer accord na ba to respecter kaka ba travailler ba respecter. Gouvernement a respecté ba employé ba respecter ngote ndengo moni ba to ba zongisu na nzela. Mais chose grave Libana ya mboka Afrique du Sud ba bomi ba Congolais. Kuna pe ba la police kuna ba pe na l'état. Mais l'État intervenant dans ce moment. Biso so comme na moment ba Congolais ba revendiquer na droit na bango ba colonel ba ye ba général ba ye tout consort. Tu dois comprendre ce que daki neti ngai ndemo ko na mboka. Nenga pesa ka bende 24 ndemo buto ba ngai ko sala kala. Ba madisi ba na avion ba kepa na bango. C'est à ce moment là que le gouvernement kuna ofana ba tunanga ba zonga ndenge nini. Ne ba fani ba miko réfléchir ba éduquer ba tunanga parce que bende ba éduquer. C'est ça. L'autre fois, tout le monde a manifesté qui 3 jours successifs et puis enfin beaucoup de gens directeur à cabinet et puis général Kassongo Payaki mais solution sont maïka kate. Général Kassongo Payaki awa. Général Kassongo awa bazu délégation baké au sur la kuna. Directeur à cabinet biso nani ndeko na biso excellence Vital Kamerhe. Bende ba lobi boy na uté ko la fois passé na Molaire. Bende ba lobi Kamerhe abali mo na bango Amida za indienne. Donc Kamerhe na disait que le gouvernement RDC dans poche na bango baliaka na poche na bango ndé yango ba do respecter biso te wana maloba ba indien maloba ba indien bazali awa balobi na biso ba biso bino bo sa 2 jours 3 jours bokolemba kaka bokozongela biso maloba ba indien yango wana sikoyo soki doit na gouvernement to koyeba si réellement Congo na gouvernement to koyeba ngo na makambo yo ba appliquer to mona. D'accord, siko message no ya suka na gouvernement to ba autorité ba kolanda yo ko zalani. Message ya suka la libo po to lo ba po to lobité o za ba lo ba kité. So po biso no ba réellement que to ba continent mboka oyo ba sala biso na application eloko yo ba zo bende ba zo ba cha wana ba koli ba zo nsambo na bango comme ça ba zo makambo sérieux. Ba ja mibeko Moïse Katumbi asaka na Lubumbashi pourquoi pas par exemple à Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Ngai Erika. Erika, ok, Erika, comme malamu. Bon papa Erika Tokutio awa ba maison ko kanga bo siliki deuxième jour yango bozo travailler tes problèmes ezali.
problème eza awa eza problème ya ba travailler na ba patron na bango. Est-ce que ba respecter mibeko oyo l'état na biso ayebisaki bango te. Problème na bango eza ya ba biso ba travailler eza il faut ba respecter SMIC. Ba respecter SMIC na ba boma ba patron à sous-traitance wana ki patron na ba no futa ka bato. Ba sous-traitance wana ekufa pe. Sous-traitance yego lo banini ke ba indie bazwa bato na bango moko boye ba tie bango neti bango ne ba patron bango ba ko bimisa mbongo ba pesi bato wana. Siko bato wana bazo futa ka ba travailler. Si on va travailler, bamonike boye eza bien. C'est vaut mieux travailler yé moko azwa ka mbongo na maboko ya patron. Patron. Mais l'autre fois, tout le monde a dit bon grévé, bon marché, bon na cité de l'eau, il y a beaucoup de directeur à cabinet et puis général quand son coup il y a qui tient sur place. Mais solution jamais. Solution ezo mikate. Ba ende ba sangani ba sangisi ba mbongo ba ke pesa ba konzi na biso. Po balo bateke ba mibeko wana esa la respecter te. Yango wana ba travailler pe ba moniteur. Pour bloquer le problème est comme qui à niveau de présidence. Balobi que les aboyés il faut respecter qu'on fout à travail na SMIG. Na sous-traitance et koufa. Travail yemoko akutana directement na patron. Si ko bande ba respecter le ko wana tena ba libanais na ba chinois. Donc bango batika les gars bongo po balobi les aboyés monter wana biso to ko kangote. To ko sala tout moyen possible. To final